You're
Yeah.
Atovanda kana malweka Yesu ayebio. Atokotama na babindu Yesu ayebio. Lenga te pota mwanzambe.
Avanda bosobu watiri karinge kuzulu welina kusila mafukani mono insadiri kieku kungiambula niko kani mono baba mumti anka tungenina ya Kilandi.
Maman Nono Nzita, na femme Nzambe pour tous en retraite, de préparer le loco oyo bando zela surtout bando lambango seconda va permettre que ebela na ebi que tant beaucoup zango bo pambola mamie la communauté. Amen. Na comme on sait Mamie Misuadi, na comme ça non Nzambe oyo azaki na biso pendant 1 mois. Toi qui prépare le deuxième album na biso na ebi que auto préparer za malamu mingi. Ce qui bo sombi ba cassette oyo boyo ki ngo Nzambe apambola bino mingi. Ngai Ciel Lolita Liambi na komisi Nzambe. Un mois pour battre ma cause place mo be ko luka Nzambe va difficile mais par la grâce de Dieu après si so capacité on a ko vraiment ko lukelonge pour za liboso na ye. Merci pour t'aider m'assister biso te bi ke bloko te o bon ça pour na bino. Peto me bo lengo za lipamboli sous ma caisse. Merci. Comme on a Huguette Mayamba na komisi Nzambe vraiment pour l'occasion où à permettre qu'il y ait tous en cas de retraite na kubomba matamulayi na bandi bo sepela batono so ba message et que vous allez édifier na message voilà comme on a sœur Ngana la premièrement na komboli Nzambe mingi na oya aibi na ko soutenir biso ko banda to kotake retraite oyo to sali moi tamulayi presque 1 mois pour la préparer aux élèves deuxième album. Vraiment, me bien aimé na website que Nzambe asali ya mingi. O nyonso koza na occasion ya kosomba album o na yebi Nzambe penza ko pambole ya mingi koleka. Vraiment Nzambe za na bino. Ngakomona nga mai Kilandi na pamboli Nzambe. Na yebi kozolanda biso dande tozolo baboy. Album tozo sa kande bande ko balobi tolinto ye ko na bino ndento telemisa moyi. Il faut apprendre à telemisa moyi na ba problème na. Ba problème que Kanga Nga liboso te. Si tu comprends qu'il faut te telemisa moyi. Et moi je tambola ka kino ba problème on est ko simba. Kino mambo e simba ki te lobe ko simba. Si mamoyo ane tamboli. Pe loba
bakango photo lobby ba kamwa yo na comme na frère Chico na wazam kusene na lobara na bato balanda biso to landa ba message nyo seza na kati album on peut ba titre nyo so bo kapina message eza na kati na si boza biyano na ba problème na bino nyo na frère Vicky Nkosi pas trop de commentaires à faire et blog c'est belli beaucoup lui a bien beaucoup na bien mais ma beka ane l'excès de table beaucoup banango nzamba osala pour cette limite déjà merci nga kompola nga c'est na Sasa na pesi bino mbote bande kono sona si basi ba lobi mo ebele mais pour nga na lobi ayebio lokola ayebio ya nono ezana ayebio parce que za ya yo lokola za yo ayebio nzamba pambola na pesi bino mbote na komba yesu moi c'est le frère Christian je crois que biloko ebeli déjà pour Congo alors vous allez procéder tu es qui a pour nous comprendre ça mais loko moko na website bino vous avez toujours un link et pas ensemble parce que ce que tu lis pas ensemble attends de voir question attends il faut te voir question so on demeure toujours la confiance ensemble et à aucun ça au secteur ça m'a pas mal moi comme on a fait Soleil Mayala donc il a beaucoup de gens à la retraite ils ont préparé des albums pour vous donc je crois que nous sommes au album où on a sauvé pour la gloire de Dieu donc il y a mon nom là moti mingi na babu les amis pour l'opportunité comme on a frère Jimmy Kapiamba tout ça pour nous ça ensemble et tout ça ils vont préparer dans la vie qui est but sur boza là déjà là vous attendez de leur préparer tout ça ils na maki tout leur préparer album là ils vont bien la retraite ça balle avec mingi pour album là bon là dans bien bon ça la dessus TP nous avons ça la mingi là bon la vidéo la pas mourir comme on na za frère Amédine Ciel na za clavériste na kati ya groupe en tout cas na sepelika pour la retraite oyo parce que tu as qui apprendre à prier puis qu'on répéter na moni nzambe penda sali ma minene ya mwana résultat nango bino bo mona na miso nzamba pambola nzamba pambola biso akanisi bande konyoso ba utoloba toloba déjà mingi istoloba petro na ba émission partout tout élément koloba mais l'abondance n'en est pas toujours ba mingi ezali juste pour to compléter kaka parce que le biso tous exhorter les uns les autres donc tiye soit koya to banda koloba kaka pour ba besoin d'édification nzambe apambola bino mais na koloba parce que omoni bande ko ba vandi belé awa toujours presque un mois plein c'est vraiment difficile les gens bande comme sous tu va santé ça le quoi mbolo mais pour la gloire de Jésus tous allez toujours ko persévérer to ya qui juste pour na ko préparer album ndenge bande ko balobi tous bataille en méditation embelé la tongo donc tout la muka chaque fois 8h tu manie méditation na biso tout bon deliti ba 12h tous mo lo kwa kolia ce qu'il fallait tolia selon la recommandation du Seigneur après depuis kabanda 14h tu manie répétition surtout aussi ça 20h ndenge cet espace au kamba biso ti 20h 21h donc pour moi c'est un grand travail au ça là et na zone di makende bozo mona ngana za na singlé bolimbisa donc za travail ba ozabiso à pied levé il fallait vraiment et tous ala na tenir pour de sauter to kamingi banzembo za na kati kuna ekupambola bino mingi mais na websa bino ba titre za kuna ba titre yango moko kaka ko yebiso quelque chose net titre moko za kuna ko mona ngo Kanga Nga Photo donc ce que le beta ou kanisi yango moko mona Kanga Nga Photo c'est que so ba kangio photo via moto pour eza photo donc bazio photo na neoyo anezo ya photo wana zala ndenge mote soit to ko konda soit to yemonene donc photo za mambebele nze museza kuna kombo nango ayebi ngai ndenge se moko na ume utolo ba yebio ayebi ngai c'est que ce que vous avez ayebio c'est que oza moto yo au comité nous allons soutenir parce que oza déjà na assurance il y a vie éternelle pour nzamba yebio museza kuna kombo nango bondi marape et bon di marape na bi ke retrouver ba tebele bon di marape sur le roni mais na kantina na yeb sabino ngote surprise za bo komona ona kati ya album boso ba cassette nous découvrir nango musu za kuna kombo nango itato la kondima wana za confession de foi na kansi bozo ngo musu za kuna kombo nango moye telemi donc moye telemi il faut telema et comme na tango moye telemi tout tambola suna molilité adversaire ozo bundana ye fo mona ye so moni était za passe mingi o risque beta makofi na molili du fo luka au mon adversaire bien pour bete bien donc ko photo telemi sa moy ti tant to bunda bien to bomi bango c'est ma moy tambo donc kansi ba géane so ba telemi la on a vie ba suki na bango pour déjà moy c'est telemi moi ska oki meza li soutien
pourquoi soyez les vents à télémi donc il y a force déjà on a canisi on a quoi il s'abîme on a bâti très belé ça belé na peut-être ça l'album a combien de titres tout ça bundala nan tout ça lango il y a combien tout ça lango il y a combien banza boza tellement belé donc biso moto se rechercher tout ça battre tout ça la combien de titres mais le cola nzambe azalaka toujours en direction ya vina biso toujours croire que amema biso ti na niveau à comprendre le ko ni to ko pesa bino o nzamba kokana pona bino ya monde ya bien au moins na dit que botalanga partout na Afrique du Sud na poto partout na ba Congo na ba Équateur partout botalanga nzamba pambola bino et bondi make yeso ya bengi biso na musala oyo abengi biso pambate pour un but et but nzamba bengi biso zali pona ko dépeupler enfer et ko peupler le ciel na yo pozo talanga émission na biso yango wana donc na nzela louange pe adoration oyo makambo nyonso sala ngo besoin nazo biso avec conviction oyo nzamba yebisi biso na retraite oyo kobanga lisute kolenga linga pe lisute ndima ke Yesu aza capable de changer vie na yo na ba seconde il suffit qu'à croire nzamba pambola Comme ma maman oh ok bon groupe to biloko no se ya kota kuna atiki pia Blaise, tu t'arrêtes en cours de route. Oui, si on commence là-bas, oui. Merci. Groupe en moi. Papa. Voilà, regarde, même si tu es plus. Mais Ngana, non, hein? On exploite ce fond là. Donc, exploiter le fond, et puis, tout va faire bien. Allez, Misuadi. Là c'est bon, non?
ça. C'est quoi la bosse ou la chorégraphie partie à chorégraphie? Nabango. Tu m'as pas pondé au déranger. Tu as bien ma pondé au déranger. Oui. C'est ça, comme l'a idée. Même là où ça se trouve. Rapide parce que ça oui. Bola ça scénario bozo kanga bola ça scénario ici alors je m'affibe bango ba ça zo kan ya netima ba penser mo bo na okanisa bozo yemba koto moi songa vanda tsheli boka ntama ya zo teya scénario za ka wana amga to zo yemba ba plus de pièces za ka ozo banga zo yemba ça linga ensemble simba ni ba Yango yawa. Allons, mettez la radio. Là, vous êtes un moment où je crois qu'il faut commencer. Il faut attendre les dames là quand elles vont s'arranger. Allez, on va bande clip, on va si même balle. Ah, ça fait beau.
On va n'engager. Vous sous cette année. On a redéplacé, on a laissé à moi boulot. Tika milinga ngapa mba? Il faut me dépêcher. La milinga là. On va se faire sur la milinga journée mon bi. Attention, moto wala moyo pesa zake. Allô on va monter. Tu veux vite? Non, ça va. Ah, c'est pas bien. Azoya. Sala kama kambote. Coupé entre friends. Na bobangi. Kala friends ta baluka. Bangate kuta. Kuta ubana kitu bana. Yo pepanga pembeni na hii bana. Bakoko. Boya. Allez, toquez. Ben. Bantourez-moi mon pied. Voilà. Agumba. Soyez. Péniblement. Beaucoup y a raté. Ok, c'est bon. Maître, ça va? Jésus va courir qui m'a courir comme la misa toi. Puis le courir comme la moko. Il y a la plateau de la salle. Lakini mbona na basa kimi tabinga na basa. Oh. Nata niambia lo no kama tabasa tena. Oh. Ile ngane yona watu hivi kwa benga na bena kula kwa. Rooming. Abingi na cabine. Cabine tena. Abi pare tu baba. Présente au bibono. Nono kekabo. Otini wala. Yana wana bana bazo toke di. Bageneni.
C'est bon, c'est bon. Tangu mulibende penza wewe. Mais pourquoi on est en face? Moi, on est en face.
Azomana dingi yangu. Ndio basi kipete family yake kwa mimi. Nisakita. Kita susika mwisakende. Zamenyo soyase. Atafumi abamba kasala na note. Pema kutwa bombo ide ya nzambe nanga. Kotika kembela sana bombo. Kasali nzambe. Pardon. L'homme de...
Molimo Mosantu Molimo na beleli yowe Molimo na zambi Tobisanga na kuya Molimo Mosantu Molimo na beleli yowe Molimo na zambi Tobisanga na kuya Batuma na yo iya liboso Basala misala ya kokamwa Pote osalaka na bango Sala penanga lelo Pote sanga na bozindu ya liloba Na koma peto kono Molimo mosungi ya kokamwa Toni sanga inakuya Molimo